Mbote bandeko balandi ya émission na biso mokolo ya lelo. Mokolo ya lelo tozali susu na esengo makasi ya kokutana na bino bandeko balandi pe kopesa bino manaka kolandela calendrier négro-africain pe kobalisa yango na calendrier gréco-romain. Bongo mokolo mwa lelo na calendrier na biso bayindo tozali mokolo mwa nkandu mwa tuku mibale na minei na sanza ya mibale bosukisi bopemi ya motoba na mobu kama yoko na tuku misato na moko na eleko ya vula tete oyo tokolimbola. Toza bongo na 24e jour na kati ya 2e mois na fin ya 6e semaine na l'an 131 na saison des pluies. Oyo ezali kobalana na calendrier gréco-romain oyo tozali bongo samedi le 16 novembre 2019. Na mokolo ya lelo tozali na baevenement ya kolobela te. Kasi tokotuna mutuna moko oyo ezali constat tosali na mokili. Mingi bato bandimaka makambu oyo mindele balobi to bandimi. Yango nde bimaka makambu ya bato ya mayele. Nde tokotuna mutuna na bato oyo bandimelaka mingi makambu oyo mundele alobi pe aza considéré mutu ya mayele mingi. Mutuna ezali boye. Mundele asali nyoso a encourager homosexualité, ba lesbienne na ba pédéraste. Balobi eza droit na bango. Pe bayindo bakomi kolanda, bakomi pe ko défendre yango. Eza droit de l'homme, mutaza na ndenge ya kosala choix na ye ndenge alingi. Basaleli yango même ba loi pour permettre bato wana babalana. Na ndenge nini mundele aboyi polygamie. Wana eza choix ya mutu te, wana eza droit ya mutu te. Wapi esika buzobe ezali na wapi esika mayele ezali. Solo mutuna pe constant na biso ezaki ya mokolo ya lelo yango wana. Totombeli na bae bonson babotama le 24 novembre. Mbotama elamu pe totombeli na bandeko bonson mokolo mwankandu elamu pe bosukisi bolamu ya bopemi ya motoba nde tokutani na mokolo ezali koya.